Tena Bandeko Balandi à e-news et télévision. Je pense que vous êtes partout dans le monde en ce net moment pour suivre votre humble présentateur Platine Kaou sur e-news et télévision. Na émission au éveil du peuple. Kakandenge na lobaka na ba émission monso. Ezali émission au wapi et yakako éveiller conscience ya peuple congolais na makambu nyonso ya malamute oyo elekaka wapi na mboka ekolo na biso Congo. Kakandenge boza komona na bilili. Je ne suis pas seul dans ce plateau. Je suis accompagné de deux personnes. À ma droite, Nazana Molobeli Abana Congo, Kombonaye Hervé Matata, Boyebi Azali Moko, pardon, Yabayi résistant. Et puis na gauche, Nanga Petozali, na Moko Moussousou, Azali Moko Yabayi résistant, na Kombo ya Beni, na Koki Kobana, na droite, et bon, Tosuksa na gauche, Mote Monamboka Hervé Matata, et puis Boye Malamu na émission. Mbote ndeko journaliste, Sengonanga Makasipo, le Loboye, au considérant le sous encore une fois. Yakoya po été to solo la makambo tali mboka makambo oyo ezope sa pasi na vie na biso ba congolais. Merci vraiment na disponibilité na yo et puis la chaîne po obandi sou na biso ba oyo to panza to sola po to kabola mayele na ba mboka. Merci beaucoup mon mboka Hervé Matata et puis à ma gauche comme je vous l'avais dit au début, je bénis, il est là, il peut aussi se présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa, napesi bato nyonso bazolanda biso le sako mingi ba pesa confiance pa na yo pe na biso oyo tolobelaka na matina yo itali mboka na pesi bino mbote mingi nazane se mingi ya kulanda elongo na bino. Merci beaucoup mon mboka béni chers fidèles téléspectateurs, nous commençons émission na biso mais je vais en fait vous rappelez le titre, pardon, Tokolobela au Italie, situation et insécurité na Est, au Wapito Monaki, dialogue ezali na kati ya kosalima entre gouvernement na biso na bayi M23 proposé par pays ya EAC to découvrir en haut et puis visite ya mwana mboka Elengankoi na Faden House où isali polémique na réseaux sociaux na ndenge moko ya kosakana te et puis to kolobela susu mwa muke makambu ya élection vu les alliés au Wapimo kezako tapola on dirait élection et kozala te to découvrir on a kati ya émission et puis to kosukisa na situation moko o ezali tellement tragique ya mwana mboka Nico Mayengele au peto yebi azali moko ya bayi résistant recherché par les agents de l'ANER. Ensemble dans cette émission, en tout cas, restez branchés, connectés jusqu'à la fin. Vous allez les découvrir. Mwana mboka Hervé Matata kakandenge na utaki koloba watu uti ko mona en fait tozo mona eza ko salima à l'instant ba pays à EAC ba telemaki penda na bo pikiliki makasi ko proposer likanisi ya dialogue entre gouvernement na biso na bayi M23. Oui, mon mboka, nakobanda d'abord la situation sécuritaire ya mboka pour nakotali sabayi mboka ke mboka le pays va mal, le pays est en train de partir. Soki biso banso totié maélete lokola mon mboka président Eli Martin Fayulu Lobaki, nous serons le dernier Congolais à vivre sur cette terre. Donc c'est-à-dire le pays va être séparé, divisé, émietté et les Congolais n'auront pas d'endroit fixe à Rwanda. L'espace probable à Rwanda pour la continuité à vie. Boyebi bande konangai ezo sala pasi makambo e bandi banda lelote makambo infiltration ya Congo et bandaki uto Mobutu ti lelo boy na mokolo lelo boy en tout cas situation ezo s'amplifier mais to yebi ke ba congolais belé bazali ignorant bazo monaka M23 mais to ningi to beta moi aperçu historique na makambo etali M23 boyebi bande ko wana ya M23 bazali batu oyo bayena politique ya ko renouveler ba corps oyo satanique machiavélique oyo ba dirigeant autrefois congolais bakendaki ko signer la bandenge ba intérêt politique na bango. Vous voyez bien que banda Congo le loboye Rwanda a comment imposer biso ba dirigeant. Boyebi Mzee Laurent Désiré Kabila allait na pouvoir sous la bénédiction ya Paul Kagame. Boyebi que Joseph Kabila allait na pouvoir sous la bénédiction ya Paul Kagame. Boyebi lisusu que lelo boye monsieur Antoine Félix Tshilombo azana pouvoir par la bénédiction de Kigali autrement par Kagame. C'est-à-dire le Rwanda a commis qu'on néocoloniser biso au 21e siècle, chose grave. Les Tutsis en général, bah, comme on a colonisé RDC, mon pays qui est un demi-continent, les Loboye,
tokomi kokoma mal à l'aise likolo ba pays wana. Pourquoi? C'est parce que bokondi ya peuple oyo peuple a pesa kana moto ezalaka moto na te moto gagner la élection. Son peuple a pesi moto gagner élection mais bato bakei ko sala na deal na COP bakei ko bimisa moto oyo a gagner ki élection te. Donc yango wana faiblesse moni pouvoir sur outil dans nzela ya mabe na nzela ya kuku et vous a toujours na ba limite. Donc Ndeko Tshilombo akendaki ko luka bénédiction ya pouvoir na Nairobi to yebi bakor ya Nairobi devant Paul Kagame, devant Yoweri Museveni, devant Uhuru Kenyatta, bango tout bazalaki même mise na négociation ba parrain du pouvoir. Bango to négocier pour que Ndeko Tshilombo komana pouvoir et tant comme il a pouvoir Ndeko Nangai, il ne peut rien faire. Seulement il y a qu'on rendre gloire paix honneur na ba maître na ba parrain na ba pesi pouvoir boyebi ke Ndeko Kameri Kalaming Tautol ba application encore à Nairobi. Application encore à Nairobi. Donc Ndeko Nangai, il s'est passé des choses. Et parmi ces choses-là, ezali makambo oyo bayokanaki notamment boyokaki Ndeko Tshilombo kamataki richesse na biso nkita wolo na biso et comme kozala raffiné na Rwanda. Rwanda qui n'a pas d'or a commis premier pays producteur, il y a or. Bon, vous voyez que Ndeko Tshilombo a signé sur accord, il y a aucun de policiers rwandais qui ont sécurisé l'espace où on a vu les Est République démocratique du Congo. Alors, Makambuana Nyon surtout, Tango et Pelimoto. Parce que le peuple congolais azali zobate, peuple amoni que non mboka nanga ezali ko kende puis la constitution interdit à qui que ce soit akamata à ta portion mabele ya mboka na biso apesa ngo na bapaya. Et peuple alobi non mboka nanga jamais et ko kende maboko ya ba Rwandais to pe ba Ougandais to pe ba Burundais. Peuple alobi makambo bakor na bino ya pouvoir etali bino pour que aussi ça ndenge bobandaki. Nde bangisi Ndeko Tshilombo a komi na bobangi ya ko céder tel que entendu na Nairobi na Ndeko Kagame na Ndeko Museveni na Uhuru Kenyatta. Ndeko nanga okokende nanga elongo na makanisi moko pona koyeba eteke. Tangu ekomi bapesa makambo mande ekomi kokina suka. Ndeko Tshilombo amoni que non moya pesa ezalité Kagame ba pression. Baliko pesa pression que il faut eloko la kakinga na zwango. Il faut eloko oyo olaka kingai na zwango coûte que coûte. De par là Ndeko Nangai Kagame appelisi moto à libérer chien de chasse na ye M23. M23 boyebi bien et bandaki na CNDP. Nyonso oyo M23 zo luka kozwa Kabila pesa bango dans la CNDP. Quand il y a une négociation ba insera ki bon nakati armée na ba fonction na bango de guerre ba contrat na kati mboka ba pesi ba musu ba fonction civile ba zo na kati ba société ba pesi ba musu ba fonction politique ba comme ba parlement ba partout. Par exemple, Claude Moïse Mouniarunga, il gouvernement. Et cette agression est comme une COP pour Ndeko Kagame. À chaque fois, Congo est organisé, Makambo organisé armée, et quand ça syrien Makambo. Et Ndeko Kagame a libéré toujours 5 chiens de chasse pour qu'il y ait à insérer Bisso par Rwanda dans la armée, infiltration dans la Mboka, pour que tout le monde contrôle la Mboka et les Rwandais à contrôler Bisso. C'est ça la situation. Oyo ezali koleka. Si ko lelo boye, loko la mona Mboka président Eli Martin Fayulu a fongoli miso, puis a talisi monde entier na tourner autour de héros américain, makambo boni boni ekoleka na kati Mboka, peuple azibwa miso à comprendre que Mboka na biso ezali ko kende, ils ont ba soulèvement bandi, ba marche bandi. Alors Ndeko Kagame alobi que non soki mandé si na jouer le côté en tout cas na moto a na sima lokola Martin Fayulu na ozo yangote ndé appelisi moto à libérer chien de chasse na M23 ba comme imposer dialogue ya Nairobi. Dialogue à Nairobi pour moi c'est une faiblesse. Un gouvernement ne peut pas collaborer avec les rebelles. Les terroristes, terroristes, gouvernement qui dialoguer avec les terroristes. Donc d'après vos propositions, on est qui comporte jamais solution à la situation à Istanbul cannabis. Et comporter solution parce que c'est une faiblesse. Et Zali déjà bâtir Tshilombo devant un fait accompli. Yes, si le peuple a fongoli miso, ba institution, ba politicien nyon sur Congo a fongoli miso, a commis embarras de choix moyen pèse loko exaté. Ba commis obligé. Le Congo est devant un
complot international. Le complot international a été déjà établi. Le complot a été déjà fait. Le plan a été déjà établi. La balkanisation du Congo, c'est pour demain. Donc on veut simplement balkaniser le Congo. Quand vous écoutez la France, à travers le président de marionnette Macron, il y aura toujours Macron à Rolobanini, il faut dialoguer. Dialoguer dans M23. Comme si c'était l'autre messe à faire. Rwanda, n'a pas rebelle, n'a pas FDLR. Pourquoi la communauté internationale a Rwanda a négocié avec FDLR? Ouganda a pas rebelle, n'a pas ADF. Mais pourquoi la communauté internationale a Ouganda a négocié avec ADF? On a négocié seulement le Congo. Donc complot on a biso to moni yango peut rotika yango elekate. Mwana mboka to mekambe ko comprendre eloko moko outi koloba eloko moko très important que wana iza ko la kisa ete faiblesse ya gouvernement na biso. Mais to yebi ke mokonzi mboka yambo anzima dialogue o aboya ngo pe bamba lebele ba tindeli ba visite ya ba président belé o ba yaki tout ça koluka ko proposer eloko wana mais alinga kité. Tu fin du compte ay kondima. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'andima proposition wana ya ko dialoguer na ba 123? Mwana mboka kolobaki ya boyi eza lokuta monene. Na pas su exemple le Congo est un pays de l'Afrique centrale. Tout en la géographie. Le Congo n'est pas un pays de l'Afrique de l'Est. Qui est allé introduire le Congo dans l'Afrique de l'Est? Dans l'Isanga l'Afrique de l'Est. D'où les gens sont là, les Tutsis, la majorité. Pour ceux qui sont Kenyans, au Tchéwana, aujourd'hui Burundais, au Tchéwana, Tanzanien, Bango Nyo surtout au Tchébangoana, Rwandais. Au lobby morphologiquement, tu as identifié qui est Kenyan et Roye Banati. Bon, c'est une morphologie. Et puis ce sont des pays anglophones. Nous sommes un pays francophone. Mais pourquoi accueillir qu'on traverse les limites? Akenetina ngambo ya kokamata mboka na biso ko tsango na kati Afrique de l'Est. C'est-à-dire pouvoir na yazo reconnaître bon moni pe ndeko caméra. Pour na caméra ko vanda na mboko le souté. Caméra auto ça tourner c'est de tourner na faut tourner na auto salawa. Ah vous tambo na kati ya Congo. Il est allé négocier avec les M23, avec les rebelles, avec les Rwandais. Na retour na ye ayemba mon agenda, il y a M23 avec non pour guerre ici là, il faut négociation entre Rwanda, Ouganda, Burundi na ba M23. Est-ce qu'un Congolais peut proposer cela? C'est-à-dire bazali na logique ya kokamata Congo kende koteka ngo lokona wenza tipo tipo. Kokamata Congo kende koteka yango mboka na biso lobi mabele carte géographique changé mabele kende ndeko nanga. Na koloba na yo bato yo babandaki ko déclarer nationalité ke baba congolais na tango ya kala o ya Mobutu. Ceux qui battent 30 ans, ceux qui battent 20 ans, les lobes, ils sont à Koufa, ils sont à Saté, ils sont à Kolba, comme à Tata. Mais tous les gens qui ont 23 jeunes, ils ont réclamé qu'ils sont congolais. Moi, je Hervé Matetato qui est dans le banc pour na kochité na CG Oyo. Admettons que vous aujourd'hui vous étiez au pouvoir avec votre président élu le Martin Fayoulou. Devant ce genre de situation, proposition na bino lingezani tant que ba pays sous ya EAC a proposé bino accord, to rencontre, to dialogue na ba 123. Ndeko, de la carte Afrique de l'Est. Il faut que l'on ait pays dans des relations inutiles. Et quoi produire le côté? Non, devant proposition où il y a dialogue. Admettons qu'il y a déjà beaucoup de contacts déjà. Après, le pays a EAC et en fait proposer proposition où va proposer Bissolelo, Bino Bolingabo Agindeni étant au pouvoir. Je ne pense pas que mon président Eli pouvait aussi penser de la sorte qu'il y a un dialogue, c'est-à-dire tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup moi Namboka Hervé Matata pour na éclaircissement na yo. À ma gauche tu avez na moi Namboka Beni na yebité. Sokoda na eloko ya kobaksa na situation oyo dialogue oyo ba pays ya EAC ba proposer gouvernement na biso a ke de koyoka na ba rebelle ya M23. Merci de ko journaliste pour na mabo pesinga. Kota la mboka lokola Congo tozana 21e siècle. Ba bêtise ezali koleka no sein ya gouvernement ezopesa pasi pe mawa. Makamde tshouti koloba ya M23 wana ya sécurité ya guerre na est du pays. Kobanda 1998 Kabila le père ayaki akota ina be filtration ya ba Rwandais ba Ougandais. Kokota ba kotaki Kabila le père anomaki ba wana ba poste clé ya mboka oyo. Anomaki bango na armée, misusu ba kotaki na gouvernement to monaki même ba James Kabarebe ba komaki ba chef d'état major na kati ya mboka na biso Congo. Infiltration on a déjà kotaki depuis Kala. Kabila le père a Koufi, Kabila le fils aye Raïs.
M23 na ba Rwandais ba Ougandais ba côté déjà ba pliqué déjà ba commis ba généraux ba colonels ba commis ba chef d'opérationnel na ngabu est ba créer maman de sécurité. Na 2018 ndeko Kisekedi alobaki sokinga na komi président na ko se sacrifier vie nanga pona bandeko oyo bazali na est. Voire même alobaki na kolonga chef d'état-major na Kinshasa et kokoma na est kuna po bandeko wana baza kimia. Ne maloba lobaki ya kokisa ngote. Bandeko est bandeko na biso kuna baza dessus na maloba Kisekedi alobaki ya kokisa ngote. Les loba tuerie plus de 5000 hommes. Depuis 2018 ti lelo batu bazo kufa lokola tozali na bakonzite o bazo kamba lokola to sundola bandeko na biso na este kuna ezo sala pasi mingi kotala na plan sur le plan international na classement ya ba forces armées africaines biso Congo ba placera biso na 11e position tozali boso ya Rwanda tozali boso ya Uganda ba onkutu bazate na classement wana. Mais eloko kokamwa mais ce qui Sekedi azoke ne kosenga ba aide na ba pays lokola ba Rwanda o biso to deke na armée azoke senga ba aide na ba Uganda na ba Kenya o bazamuke ezo sala pasi pemi ba Kenya ngo ba yawa oli ba combattre ba bunda na front na ba RDC mais loko kokamwa monsieur le journaliste ba soda kene wana baza propre na front ata moko tatikala kokufa bazo so ba salaire belé plus que FARDC et contre ba FARDC bazo souffrir salaire à moins de $100 ezo sala penza pasi mi a favoriser ba Ougandais ba Rwandais na c'est armée à moitié bon ba salaire mais bana Congo ba Congomani yo baza na musala ki soda wana bazo souffrir ata biso peso to ngete ko ba soda to komate parce que tozo mona déjà ba ndeko baza kuna bazo souffrir bazo kufa pour rien ba frère de mission ezate ba famille bon ba tikala ezo sala pasi yango biso to lobi boy ba corps wana o ba signé ba pays ya CAC wana ndenge mona mboka utiko lobeza ba vanti Congo biso toza na Afrique centrale na carte géographique monde bombebi et toza na Afrique centrale mais yi alongola Congo na Afrique centrale comme ça biso na Afrique de Est au moins que ça c'est la folie pe banda ki ba dialogue na bango ba sommet na bango ata to biso peuple congolais to ko bénéficier atane loko moko te et contre ba pays wana bazonde baza ko bénéficier no sein ya Congo bazo bénéficier na ba mbongo ba enveloppe ndenge président ya Kenya utai kuyawa dimanche passé ayaki andukia kei donc toujours tourner au rond-point changement exact depuis mais c'est qui côté 4 ans changement tant mouké ezalité na armée na social sur tous les plans négatifs na négatif yango biso to lobi bosengeli tout sanga lokola mutu moko po to un peu solution à côté wana. Merci beaucoup mon amboka Beni pour na intervention à l'aise je dirais et puis bandeko baza kolanda biso partout dans le monde boza ko comprendre vraiment ba éclaircissement au bandeko na biso ba résistant baza ko talisa biso na ba propos oyo ngina bakselo ko moko ndeko na ngayo moni toza ba congolais to ba batu ndeko chilombo to comprendre politique ni azo sala ndeko na ngai vous imaginez qu'il y a pas longtemps wa Uganda bakatela ki fa futa biso 10 milliards de dollars. Oui, parce que la guerre, ça là 6 jours, na Kisangani na Rwanda, Babunda na Katsamboka na biso. Mais justice internationale 4 fois 10 millions de dollars. Mais c'est il est allé négocier Ouganda voulait foutre 10 milliards de dollars, a foutu biso 300 millions de 300 millions de dollars. A foutu biso 300 millions de dollars au lieu de 10 milliards de dollars. Alors ndeko na ngai, même pays wana oyo azali condamné sanctionné na justice internationale Ouganda. Ndeko chilombo akeli suna tongo na wakezo ba soda Ouganda à côté de Bissau. Est-ce que on a une contradiction deuxième chose, il nous prend l'armée kenyane et l'armée kenyane vous dit aye ko bunda itumbate aye pour protéger l'aéroport ya Goma. Donc moto na mission armée zoya et zoya na mission nango. Est-ce que sous-traité muto yo bazui pour la sous-traitance na kati armée parce que mais c'est Chilombo a sous-traité notre armée ozui mutu pour ya salisa en armée obengi batu baye yo muto kopesa bango mission ya salisa na ngite katelanga matiti banda ati aw bongisi nga mir banda ati aw mais bango ba komi ko s'imposer o alo bakeno ngana kovanda na parc ya Virunga pour intérêt ya pétrole na ba richesse muso ezali wana o muso alo bitenga na kobatela aéroport ya Goma pour na kosalaka trafic ya biloko na bango ekendaka
et kendaka libanda. Et puis Kenya azo rigolé na biso, azo tinda na biso 903 soldats. Un grand Congo comme ça devant cette situation insécuritaire. Donc Arménien Sowano moni ba yekop, ba bisin de Kochilombo que non, il est temps kata biso par na biso. Pour mandat no yeko manasuka to yebité. Kata biso par na biso, so katité en tout cas vraiment M23 a continuer kaka. Merci. Donc imposition ba sali donc rythme ba tie nager yangwana. Mais biso ba congolais. Le les ambours na biso, mais c'est si l'omboso ka mérite ça l'accord. C'est pourquoi je félicite le président Eli Martin Fayulu. Alors très bien, alors que non, j'accuse mais c'est le mot de la haute trahison contre la nation. Biso to lobi peuple congolais biso ne surtout, ce qui a méqué attaque au pesa centimètre. Ya mabele na biso na Rwandais. Ba toi IDPS le ba combattant. Ba rola ta teni ba récupérer biso ba belé wala. Ba otika politique ba récupérer biso ba belé na biso. Parce que bango bateki ndemboka. Merci beaucoup mon mboka Hervé Matata to meka pe ko cité na kolobela o wa bezala ki visitation ya mon mboka Elenganko ina Faden House na beaucoup ta ina le président Martin Fayulu et c'est vraiment rage ma case de niveau ya réseaux sociaux. O meka pe ko éclaircir biso sur yango parce que ba dire le kebele. Oui ndeko omoni président Eli Martin Fayulu na ran na ye lelo boye azali moto oyo azopesa les symboles de l'unité nationale, les guides au moto nyonso azolanda. Vous comprenez de quoi ngai. Président Eli Martin Fayulu de son retour azongi na kati ya mboka. Tanga azongi na kati ya mboka awa bayambi lokola roi po yebi na ba soldat na ba civil na ba na moura bango ne soto yambaki Martin Fayulu mokola yaki le 13 wana le 13 pena biso banso to ina bango bayaki ko ja sécurité kaka to bayaki o yamba sécurité te bango bayaki ba contre peuple à yamba Martin Fayulu te mais subitement peuple ayaki à répondre et puis na bango na biso oyebi combien na score wana ba dépasser qui mettre de carburant dans un on a camion à moto, plus de 50 camions à moto, jeep, plus de 120 jeeps et plus de 6600 soldats. Batindi bango na 6000 soldats plutôt, plus de 6000 soldats, Batindi ba déployer bango, plus de 6000 soldats. Maïkolia ba soldats wana, casse-croûte na bango surtout. Ça a coûté. Et ça va gérer la sécurité ba pesa ba président le roi Joe Biden, sur une salle ba missing ba sécurité bango donc. Tout ces plaques non ma casse parce que tu y a ba soldats, tu mec Martin Fayulu na ba soldats, na biso. Bango ne soit reconnaître que non c'est le président Eli, c'est le président Eli du Congo c'est Martin Fayulu. D'ailleurs le babo très bien. Le président Eli Martin Fayulu après avoir à l'aéroport ailleurs à salir point de presse néo-yoki que non il s'est tolé parce qu'il a bêti à rêver c'est quoi mais c'est le bon écran donc bato congolais ba quitter mais azui rêves atali sera muto yo alinga kamata asela biso fait de façade alinga kamata ça so pe mo précaire akene ko négocier na M23 et retirer na ndinga mayele simama ba kenon Chilombo voilà il a gagné la guerre or que kozana ngo pe te et kozana ngo kaka la situation mo boye ya trêve et kozana trêve. Il y a guerre. Si maintenant guerre est après va passer deuxième mandat, peuple a relobake non futu lomba longue tumba voilà to passer deuxième mandat. Lokuta munene. Yango wana discours wana président Eli Martin Fayulu tonga beti yango ndeko lenga ko place avana ki Chilombo atindi abanda ko tinda bato lelote atinda Dodo Kamba tango atindi Dodo Kamba yaki président Eli ici Dodo Kamba non Dodo Kamba zonga na yo yom to luki makambo yom to za crise yo loba ke c'est le candidat du chef le crise kangi bino yo lukanga na voyager na ngai zonga na swana yo te Dodo Kamba zonga ka kende na yo bien très bien sikoyo na makambo lisusu oyo etali retour à président Olenganko ba yo tinda Olenganko ba non Mako président Eli to tinda ki Dodo Kamba simite photo tinda Olenganko il faut qu'il n'est pas président Eli pour que alongaye mais Olenganko yaye na ba jeune na bango saleté ba message nango ya ko luka ba dialogue pour ba kota na pouvoir ba sala ka ba lia mbomba ba jia saleté on a président Eli azaka nango te président Martin Fayulu na ba jia on a Olenganko il est arrivé 21h nanda ku ya président Eli lokola za démocrate lokola za moto oyo ya bato nyonso ayambi Olenganko et Olenganko va poser sa situation pour le non il propose une rencontre entre président Eli Martin Fayulu na Tshisekedi mais il s'appelle Kencha Mabete ndeko na ngai nyonso wana oyebi pourquoi bazana mission ko luka ko pakola salité na nzoto ya Martin Fayulu bobi ke Martin Fayulu za maboko pembe la mbana ko pembe azana tâche sans tâche bango ba ngima zo soto na bango
ba parler dans autres, c'est-à-dire ba na ba dialogue à saleté traditionnel ba ya kana ngwana et ça va blongo moko boye que non dialogue to partager ba poste si ma bakangi biso financement si ma makombo ça peuple moni Martin Fayulu ngando tia makelo moni batuna ba ko sala le côté donc j'ai saleté wana ba ngaya lango le président Eli Martin Fayulu bi pona mboka to ko solola pona mboka to ko solola mais to ko solola te poto sala ba selfie to tinda yango et puis des pesa te ka yango na YouTube azo mbongo donc ba blongo moko boye et comme que non événement du siècle non to ko solola sur les fondamentaux première loko to ko solola d'abord les conditions oh to ko solola ezali il faut une convocation internationale. Tu sais que dit parce que tu sais que respecter le remonter na ba corps kuta to sakana été wana kuta maramba Hollande te. Donc il faut convocation internationale de communauté internationale atinda délégation na ye batindi na niveau ya SADC Union africaine na ba papa épiscopo ya mboka basango pe bato ya ecclesia protestant to vandi likolo ya mesa to sola sur les fondamentaux to sola sur ba poste sur les individualités. C'est ça le souci à Congo. To sola te que non ya kazo ministre intérieur ya mini ya boité to sola bongoté. To solo la ndé pour na mettre fin première chose na insécurité na est. Mettre en place ma proposition locale réforme au sein de l'armée. Découvrir qui sont les Congolais qui ne le sont pas. Na kati armée parce que le problème majeur toi na kati armée ngwana. Fuite des informations. Informations sont fuitées et rebelle des informations na biso. D'ailleurs azola tateni mo na biso bonde tout le monde. Un changement, il y a un nouveau généraux au sein de l'armée infiltré bazala qui déjà en fait ça en quitté na makambango tout le monde qui mokonda mboka otaki ko réformer l'armée non? Non, ça c'est réformer l'armée, c'est pas ça. Lorsqu'on change des individus, au Kamati Christian Chiwewe, au Longolais l'amour, au Tindie na FRDC, yé mutaye kola na yé, maramba battre la bakonzi, battre la bombe ya bakonzi. Aux yeux Kamato tient na état-major général y armée, ce n'est pas normal. On les a réformés, on les a li nomination. À nommer, mais nous devons réformer la carte armée. Il y a des infiltrés, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais nous ont infiltrés il y a longtemps. Il faut lianzi à Congo des maladies à Congo yangwana. Il faut tout longola yango de konangai. Tout longoli yango, tout longoli ba Rwandais, ba Ougandais au sein de l'armée et tout équipé armée na biso, tout bongisi ba soldat na biso solde na bango, situation na bango sociale et bongi et baza bien traité, ba robunde tumba. Ton a posé à Rwanda, Ouganda, tatin de soda, tout on a posé à Kenya te, ba robunde tumba. Deuxième chose, auto kosolé là. Et ça m'a cambié Italie élection. Parce que dans nzela mokonzi ya moyibi ndé ezotindaka biso ba infiltration kotaka ba même mise ya bato mususu na nomination ya Kagame sala makana ba président mususu na Kazambo pour te mettre fin nango il faut tolongola o ba bengi seni wana ya munoko mboka seni ya munoko mboka faut tolongola yango comment seni ya munoko mboka na ndeni tala composition seni oyebisa ngai tala composition seni mokonza seni azai kolomo na nani na Félix Antoine Chilombo mokonza seni ubati wana kadima oyikombo kadima asa muto ekolo mona Tshisekedi ça peut se faire comme ça non tolongoli cour constitutionnel wana na munoko mboka na seni wana na munoko mboka to commission yango cour constitutionnel national seni national en tenant compte des critères constitutionnels. Et puis tu changer loi électorale ou tu impersonnaliser loi électorale parce que monsieur Chilo m'a personnalisé loi électorale à ça liango na ndenge mo we batela ye na bato ya parlement mazo banga keso to kena kati sa société pour dans le message il s'appelle prêter photo yi bara déjà en avance donc c'est un peu ça vous comprenez ma blazo bisayo donc babiloko biso to ko so nango yango wana dozo sur la tête que non soit ministère à mine soit ministère à finance soit ministère ezate makambana ezate yango eloko longa ko ya elaki bo azonga na kati institution akoma ko sa tete tobi olenga ko tika biso wana makambana ezala te ko solo là oui mais na ba cadre on expliquer wana. Merci mon amboka Hervé Matata tozo qui est déjà na kochité bande ko balandi ya News télévision mon amboka Beni toye pe na ngambo na yo est-ce que na moment oyo tokutami actuellement toye be ke mboka na biso ba secousse de guerre ya ba tuerie ya ba tir ya ba tiraillement allais je dire et ça presque na ba koenyoso est-ce que ezali moment oyo wapi bolinga ki bo obligé processus ya ba élection bino décidé. Oui, merci mon amboka na yoki ndenge question posée nga. Question no tuni eza malamu. Na ina loba nanu pona arriver à ndenge
il y a Olenga Kwende Koutana président du Martin Fayulu. Première des choses, Olenga Koibango tout union sacrée va reconnaître d'abord que Fayulu est président élu. Oh, Mouto peuple a voté en 2018, ils arrivent Fayulu. Yango Moni, comment Olenga Kwende Yaki directement tout le monde qui sait qui dit qu'il Tatinda qui est. Pour Koutana président du Martin Fayulu à cause du dialogue. Oh, biso senga consensus depuis kala et senga to vana tour du table to solo là pour na makambo sécurité réforme mais élection. Jamais Kaboun union sacrée ba sara biso ke boza ba député ba répondre biso boza député bo kende na parlement bo ki proposer ni wala. Ba sara biso to sa remise reprise na Jésus ba déconsidérer biso lelo yo ba komo tindo lenga koyi. Ba komo tinda ba dodo kamba ba ya saka ba reconnaître que muto ndaza likolo o biso peto votaka c'est lui le président du Martin Fayulu yango moni Olenga Koyaki a pesi ndenge mona mboka otikoloba tokosola tri poto kabola ba poste to sani jamais Fayulu jamais ko kama mboka na sous ya mandat Chilombo jamais parce que Fayulu azali président li tokosola makambo tali élection réforme armée guerre ici la transparence. Maintenant parlons de l'élection en question. Est-ce que izalaki moment où wa petolinga qui to pousser en fait gouvernement ya mboka na organisation ya ba élection pendant que tozo lukana noto maintenir paix na ba coin nyonso o izali turailler na banguna? Oui. Toza obligé à pousser cette élection parce que na ba guerre na est na bandundu par-ci par-là. Bango moko bazolo ba ket eza guerre te. Si vous étiez au poste et loko bolinge bo sala yangwana. Soke za biso d'ailleurs 2018 to kena élection insécurité zala ki bitumbe zala ki na katika ya Goma 2011 bitumbe zala ki to kena na ngobongo yango to bi 2023 to kena élection bon bitumbe zala zate et fait to kena élection parce que ça constitutionnel. Mibe kwa mboke lobi après 5 sengeli élection salama et proposé que soki guerre eza élection aux ATT article lobi dès après 5 ans élection faisala biso tozo courir derrière mibe kwa l'état. Merci beaucoup mwana mboka Hervé Matata pona ko chité bande ko balandia news et télévision baza ko comprendre biso na bokebi mingi koleka to lobela pe situation ya mwana mboka maître qui encore maître Nico Mayengele o yazali rechercher na bajon ya anerto yebité qu'est-ce qu'il a fait de grave? Oui, mon amboka fana lo banano makambo maître Nico Mayengele plus rapidement na rolinga na ebisao que non, ce n'est pas Olenga Koyi, ce n'est pas Martin Fayulu qui a tendu la main vers Tshisekedi. Tshisekedi déjà le 24 janvier 2019, nous sommes en 2019. Mais c'est Tshisekedi à loba yango na prestation serment na ye. J'ai tendu la main na soldat du peuple Martin Fayulu na prestation serment mokola kwera malade ndege. Na prestation serment na ye à lobaka makambwana. J'ai tendu la main na monsieur Martin Fayulu. Donc première fois on a dédicace à mutu na kata prestation serment. Ndeko na ngai. Donc abanda ko tanda liboko banda kala muta répondre épée à son âme Pierre Lumbi. Ancien directeur cabinet directeur de campagne à Martin Fayulu Pierre Lumbi a répondu très bien. Il sait très bien que non Toriko yamba loboko a salité. Oui, bien le 24 janvier. Donc, Moutabandi Kotanda Maboko na pas Martin Fayulu, ils bisoté. Ils allaient me décocher le Mobanda déjà Bandango déjà Kala. Attendant le Boko na pour Martin Fayulu. Bisonné Tobo Yamba Lobo salité. Namakamba Tali maître Nico Mayengele Ndekonangai. Omoni régime Oyo, et ça régime Lingiba Lobelango vérité. Or, pour ça la malam, il faut pas critiquer. Pour bon, ça va défendre parce que Moutazali miroir ya moninga Moutou. Ceux qui bato critiquer au thé, moi bah isalité. Ndeko na ngai oyoki bango mono na IDPS bango moko na no. Bakangisi ndeko na bango. Hein Victor Wakwenda. Bakangisi poa lobi bo solo. Non régime zo kamambo kamabe la guerre eza complicité et mboko zo kamama eza mal géré. Bakangisi ndeko na bango pas critiquer parce que bazana na droit critiquer kuna ya des dictateurs union de dictateurs. Mais Ndeko Nico Mayengele a expliqué à social au Yoyebi. Il y a peuple congolais. Situation politique au Yoyebi. Il y a peuple congolais. A expliqué à la télévision et maître Nico Mayengele jusque-là, Toyebi le comme salité. Donc à Salika simplement critique la société, autopsie la société congolaise. Car on est au Salaboy. Moi Mboka. Et comme moi Mboka a 6 émissions abimi a kendo lokata moi 1000 qui na supermarché pour na bana pour même là-bas ni ndaku atiki mutu kalibanda ko ta supermarché ba homme cagoulé
na ba jeep na ba soldat ba ye ba lever ba luka ba zoyerise manzamba la raté pona ba na maître Nico Mayengele ba mona qui était nzamba protéger qui il a sorti nanzela mususu azui moto qui a sounon na mutuka si les loyaux batikele ba plainte partout ba olukisa na ba coin zéro coin il y a ville à Kinshasa na ba frontière et partout to bisi bango. Vous avez dit à M. Kabila que ce qui m'a lobby, mais c'est ce que dit ce qui m'a critiqué, pouvoir critiquer exercice à pouvoir et à président de la République. Et combien d'infractions ainsi que combien de outrage au chef de l'État, outrage au chef de l'État. Mais Makambo loba na Kabila Makambo yango. Makambo yango. Nous avons 5 personnes qui ont 10 ans de prison dans Boloko Makala. Mais pour comment régime to bundi bitumba pona état de droit, to bundi bitumba pona démocratie va na kati ya mboka o. Mais kaka IDPS wana ezoya ko bundi sa démocratie. C'est que combat Etienne Tshisekedi leçon wana ezala transmise na bato IDPS. Merci beaucoup. IDPS aujourd'hui ezali union des dictateurs. Merci Mwanamboka Hervé Matata, cher fidèle téléspectateur d'News Télévision. En fait, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais Nakoti va inviter dans la beauté sans toutefois tout le mot de la fin on peut commencer dans Mwanamboka Beni ou Yazali na gauche Bazolando partout dans le monde, c'est News Télévision. Un mot, votre mot de la fin. Ouais, mon anga ya souka ezali na pesi bino tu ba Kongo mani o bomesana kolanda chaîne oyo na pesi bino mbote na pesi bino ba Kongo mani tu bozwami na libanda mboka na Europe na mikila poto wapi na pesi bino mbote mingi to continuer toujours ko bunda liti Kongo ezaka moko Kongo eza lupango mutute bilanga mutute mais Kongo eza ya biso nyonso isengeli to bunda toujours na pesi bino mbote mingi. Merci Mwanamboka Hervé Matata Oyopenda à Limboli ba vérité ya profondeur vraiment makasi. Votre mot de la fin pour tous ça. Oui Mwanamboka, merci vraiment merci na bakongo manyo surtout mais na nikoisa bakongo manyo so baye baké Congo et Zamboka na biso ezali héritage auto zo panza mais don béni de Dieu. Le pays va mal, oyebi ki la situation ezole kana est bande ko na biso nyonso surtout bazo kufa injustement boye po basali loko morote pour simplement na quitter Congo et puis pour na gestion mabe et manque de leadership au sommet de l'État. Donc mandeko tous ala vraiment éveiller biso nyonso partout aux ali. Totiaka maboko na biso na Kombo etali mboka. Tokenda kati pa pasteur ko pesa ngama mbongo na biso pendant que mboka ezopela biso moto. Soki boyoki manifestation bisiki ezali ezala Kinshasa en tout cas bande ko pesa so bozwami botiaka loboko pona ko sunga. Congo na biso ekendete. Vous savez dynamique interne. Hein, ce qui biso na niveau à Katia to sali pression makasi communauté internationale a ko changer avis naie et puis makamba balkanisation à Congo ekozalate. Donc nous devons être forts. Merci. Biso sont unis et forts donc prospères. Merci chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision, comme je vous ai toujours dit tout bien qui finit bien, je rappelle qu'à l'antenne c'était votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple, émission au elobela nangoka ba vérité wana eyaka ko éclaircir to ko éveiller conscience ya peuple congolais. En tout cas soki zambalano ya liboso ya ko tomber sur notre chaîne, vous avez un mot? Ouais ndeko nanga na ko pesa pe numéro na téléphone parce que na banga la lo signé yoma o nyonso aninga sunga résistance o nyonso za na posa ya sunga mboka à travers la résistance parce que combat to boneza combat loyal to ibarelo kwa motote to zorelo kwa motote bonela mboka na biso jusqu'à ce que to reçoit souveraineté o ya malamu. Numéro Zamoko pour nous Hervé Matata plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 Wanandozui la résistance Hervé Matata ensemble trop long. Merci beaucoup. Vous voulez aussi donner votre numéro comme Mwanamboka Beni, non? Ok, merci beaucoup. Portez-vous bien. Un grand merci na batunyo so basu libaku ya kolanda biso na lingena lo baso ki zambano ya liboso ko tomber na News Télévision ko bosa na te ko s'abonner et puis ko sepeli na émission liker petit ki la biso réaction na yo na ba commentaire to kozanga te ko répondre
répondre yo. Merci na Isaki Yungu José l'homme simple, donc José Yungu Isaki l'homme simple, puis maman Rose la patrona, sans oublier ma fidèle abonné sur e-news et télévision. Vous êtes de partout dans le monde, je vois na Dubaï Massifa, donc vous êtes nombreux, un grand merci à vous et puis merci na ba soutien na bino au boza ko koba ko aplikaka na katia e-news télévision ya ko talaka ba émission na biso. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.